Batata bamama bilenge ya songololo ngai mwana bino Goren Senga na ye jusqu'à pour nous rappeler bino que le 20 décembre tokende na maponami. Na maponami tokende tobosana te pour voter le numéro 137 pour ezali mwana na bino leki na bino Laurent Loa Wanganga otobengaka Laurent Traila na députation provinciale. Nous avons besoin ya bateau bayebi passer ya population que bateau bazomitia déjà na musala pour que population a la solution à ba problème na ye. Songololo est un territoire agricole. Ceux qui soutenir Laurent Loa Wanganga Traila nde tokomona ke problème na côté itali biloko ya kolia et kutumisa biso susute. Kwanga ekuta so Angola te, tomate ekuta so Angola te. Pourquoi? Parce que mwana mboka ayebi où ezali secteur ya agriculture. Donc tokende le 20 décembre pour voter le numéro 137 binos obolingaka ngai, binos obo soutenir ba vision na ngai, pour soutenir monsieur Loa Laurent Nganga pour que lobby tobeta lisolo mususu otolobaka lobby ekoleka lelo na nzela ya mapona minute kosala yango pona bande nyonso babungisi ba carte na bango boyebi ke carte d'électeur na ekoma flou ezomona na susu te kende na lombango na seni pour que ozwa carte d'électeur na yo ya sika duplicata pour que le 20 décembre obungisa voix na yo te toyebosana te ezali kaka mpona mokolo moko élection mais 5 ans ezali kolanda biso soit ya esengo soit ya kolela. Or esengo na biso na oyo etali makambo ya agriculture ezali na maboko ya mwana mboka Laurent Loa Nganga otobengi Laurent Traila numéro 137 à députation provinciale. Vraiment biso nyonso tosangana lokola moto moko pour que topesa ye po ezali chance pour que lobby tobeta lisolo mususu ya songololo.